Affaire forage aux défrayés chroniques Mikolo, est-ce qu'il y a eu détournement? Est-ce qu'il y a eu surfacturation? Parce que tous les journalistes et tout le monde détourné mais salemaki surfacturé forage mais qu'est-ce qui se passe au juste batata maman bandeko moi réponse lelo avec un confrère boyebe malamu Mais Chibangu azana biso na kati ya plateau ya lelo Mais Chibangu oyo asali investigation selon propos il y a quelques confrères oyo baleki na télévision lelo pendant 45 minutes na sembo tokoninga toyeba investigation ya Mais Chibangu esuki ndenge nini pe rapport nango eza ndenge nini batata ba mama bandeko na pesi bino mbote to ça samedi comme chaque samedi 21h30 na Canal King Télévision 7h30 dimanche rediffusion et puis bozota la biso na YouTube il y a Canal King Télévision vous qui êtes éparpillés à travers le monde Mais Tibanga zana biso mbote Mais Mikolo yozali kama forage forage bamsu ba beza libulu ya mai toto bananu forage na français libulu ya mai na lingala forage n'habite sotoko bengo libulu ya mai. Forage au fait c'est le fait de forer, c'est-à-dire qu'au timola hein pour créer libulu mo ko c'est la mai. To bango ni wana bilinga la pena bien. Bon, sikoyo différence ni nezali entre forage au timola la mandaku na oyo eza na contrat oyo bimisa et bimisa ko swa na mikolo na Congo. Une question na yo ezali très très bien posée. Parce que malheureusement bandeko oyo bandikaki na télévision pour ko incriminer ba konzi na biso batanga ki contraté et sengelaki ndenge ba lobby bazali ba journaliste d'investigation otanga na nos contrats et loko nini l'autorité contractante c'est-à-dire bato ba signer ki contrat ba senga ki na contractant moto oyo ayaki kopesa bango misala soko totali bongo na contrat na lina ngwa pourtant autobi journaliste d'investigation au sengeli ko kende ko luka information pe ko zo ba preuve o ko même la population ko lakisa bango que makambo na ko lakisa bino ezali ya solo na kosibinote na lobi yango na moto na ngai te gouvernement tango a signé gouvernement commandaki ba forage te gouvernement senga kinini to kotanga yango na article 3 ya contrat o ba lobi l'objet du contrat pourtant contrat nyonso. Il y a un préambule, ils ont expliqué cadre contextuel. Donc, est-ce qu'on a objet à contrat, c'est-à-dire Makamoni ni bateau va signer contrat. Bayokani. Objet à contrat, le Kiboye. Le présent contrat a pour objet les travaux d'installation des forages, unité solaire de pompage et de traitement d'eau. C'est-à-dire, cette proposition incise. Vous comprenez? Une proposition mise en parenthèse pour fixer sa définition. Il y a soit entendement na bateau va signer contrat na terme babengi forage ezali unité solaire de pompage et de traitement d'eau et la qui signe na lingala to ko loba na idée na gouvernement lokola na bamboka na biso ndenge bato bavandaka so ke na mboka omona kote mboka bato bali 50 olongwa na 1 km bali 100 oke kuna bali 30 tout ça il a bango ba régie des eaux ya mike na bamboka na bango po ba mama banyoka makasi to ko kende kotoka mai musika pe sengeli to fixé tango ba ko signer contrat o ezalaki nini que to aki na problème ya pandémie ya Covid-19 nde sengaki lokole koma makambo ko sokola maboko pona ko éviter que pandémie et s'extendre na kati na mboka bakondi bakanisaki basala ba forage o pona ko pesa bateau possibilité ya ko sokola katango yiso maboko po babela te. Donc comparaison na bango na makambo ba lobby ezali biaisé po basali comparaison moko ezali ko rencontrer te élément comparatif, c'est-à-dire nini tant on a lobby ngai na ndeko Zulu tokokani te na lobby tokokani te na nini na monene na pembe na molai to na mokuse to sengeli ko définir. Vous comprenez? Neti to bolanda mingi na mamba musicien ngai na lekiye mais to sengeli ko tuna o lekiye na nini soko lekiye na koyemba loba na lekiye na koyemba pourtant mususu ya lekiye na mwindu yo ali pembe. Donc na beaucoup c'est na makambo bango balobaki babukaki lokuta na population ya solo pe batanga ki contraté pour ba yebite que
moto a signé qui contrat oyo ezali ministre il y a développement rural il y a kala Gimikulu mais ezali te moto azali ministre il y a développement rural il y a lelo Rubota lelo bato bazali ko condamner monsieur Rubota pamba mais il faut dossier na mesa pe asali obe bolandi ndenge misana na l'état tolobaka gouvernement continuité des affaires d'État merci beaucoup bali ko hérité actif na passif donc bazali ko continuer na malamu na mabe bato oyo bango ba yaki liboso basalaki yango bango bali ko continuer pe ministre tozali na rapport awa akendeki ko tambola pe ko réceptionner ba forage bango ba lobby forage réalité basala te na moni ba ruti ko komana tweet awa ote tozui sango ministre a lobby a réceptionné 20 forages ya pamba pendant que nakola kisayo je pense que ce qui motuna muso réalité le temps na lukela document le temps lukara document mais problème sous ces autres pelisa moto mais si bon ça problème il y a pris hein et ça problème il y a pris comment expliquer ndeko lobi ici moko ya régie des eaux hein bino bon pas yo hein contrat ne betango na 300 je crois 97 Nicolas Kazelimtako kitsango na 297 mais pandi sango belé na TV balobi soke koko suka na prix nango $15,000 comment koko komatina ba $398 $398,000 motuna wana il y a prix na pesa bino nanu awa ozali rapport na gouvernement c'est-à-dire et l'okonini ni gouvernement va réceptionner à ce jour na tango tokoloba 126 forages déjà réceptionnés et tirali bongo 96 forages total il y a livraison il y a ba forage esengeli ezala 220 na liko pesa explication boy na contrat au gouvernement signaka contrat pour na 1000 forages mais tant au ministre Nicolas Kazadi oleo bato ba ko finga ba éviter que ba journaliste wana ba ina ba combat mosu pe makanzi mosu na sima na moto na bango esengeli population ba yeba que ministre Nicolas Kazadi tant ba signer contrat wazala quitter ministre merci beaucoup yozali mieux informé ministre Kazadi akuti yango mais tant ba memela ka ministre Kazadi dossier oyo alobaka que non na moni moto ezali eleki est-ce que boko quitter to diminuer ba charge mais to ba kisa nombre na ba forage to utaka na 1000 pe to komi na 1400 grâce na Nicolas Kazadi RDC va bénéficier na 400 forages mosusu ezali 300 et quelques mais to ko arrondir kaka na 400 forages oyo esengeli bato wana ba livrer na RDC vous comprenez mokanda officiel yango tango journaliste a pesi exemple alobi biso to sala ka ba forage wana kisasa forage ezali 5000 forage ezali 10000 soke kei motu ya makasi 15000 nous sommes d'accord mais contrat oyo gouvernement a signé contrat lobité basa ela bino ba forage o bino bosaka na ndako non contrat lobby unité na liko tangela bino pour na boka yango malamu ça veut dire unité solaire 1 de pompage 2 de traitement d'eau 3 points unité solaire etamolaka na moi ya pompage pona mai boka matango na pompi obiso bengi pompi robinet et de traitement d'eau c'est-à-dire mai obokomeleza la barani na lingala yo moto lingala ko ngai et ça bien maladie tes appels merci beaucoup c'est-à-dire gouvernement lobby mai ba bende la bino na mabulu kaka ndeto mona komoni ba pompage bango ba koloba c'est-à-dire que mai outi na libulu et bimi na pompi mai wana ezalaka traité te et bimaka na microbe na kopesa bino ndakisa soko kamati lelo mai oyo to komela ndako tia yango na bidon tia na moi yaka 2 jours après au monde na bidon na ekomi jaune ba salité na se donc mai oyo biso to komela et bimaka na mabulu na ba germe c'est-à-dire ba microbe pe ba particules mais ça dit ba particules microscopiques au montawe ko mona na lisote tango ba exposer yango na moi biloko wana osana nini ekobima yango ba tiaka chlore wana ezali pona koboma microbe pe ko na linga les amwa pasi ezali pona koboma microbe pe ko longola salité na katina na mai nde soko li ko sala comparaison to analyse
okokamata unité wana mobimba okamati que ça dit unité moko automatique, c'est-à-dire ba automatiser yango po pompi wana esalaka na courant oyo uti na panneau solaire po na bamboka na biso esnele la kate mama ko yoka pasi na butu aya kokutokela mwana mai akoya pokuna mwinda e ali pe pompi ekosala de deux pompage ndenge na expliquer bino ekobimisaka mai uti na libulu boya kate botiaka na ko ikombo moko na lingala wa bapesa nga kombo moko ya ba pompi wana lingala na bosani yango foko ba unité bango ba koloba ba pompage bango ba koloba non même pas ba pompage ba forage bango ba koloba c'est li forage bana kini ba ko benga foko sika est-ce que gouvernement bino lingaki gouvernement ça bino ba foko to ba ça bino eloko ya malamu mama oyo na pompi otoki donc ba comprendre ki malamu te pa batanga kité et c'est là ko tanga contrat ko ba gouvernement a commandé qui régit des eaux ya moke batira bato na mboka si ka régit des eaux ya moke est-ce que vous coûtez $200,000 ou 250 ou 300,000 $? C'est ça la question. Si koyo ngaipe nali moto na saka na société na temena tuna kibango na biboye papa mais toyo ki balobi bino boti eloko ezali à peu près $300,000 200 $300,000 298 est-ce que vous monitez que ali talo premièrement babi na ngai boy to ali société commerciale d'accord bon reconnaître que toi une société commerciale tant que ça là ils allaient pour biso peto kamata nini moi bénéfice ya mi balé tout ça là ba calcul il a pété matériel na forage wana et outil na 3 pays différents pour na nini pour liboso bango ba ko tia ba forage ba sala ki ba étude de faisabilité soko le loyo ba ko sala forage awa et sengeli ba eba roche o ba ko zoma comment on appelle Maïwana, à combien de mètres par exemple? Est-ce que Maïwana, nini? Bato na mabele bayaka kotala mabele sika bakosala forage. Bato oyo ba proposer ba matériel, tala neti na sima na biso to ali na forage. Tala forage wana bati bidon en plastique. Bango balobi na ngai babi te. Biso babiloko to ko bombela mai to sango na fibre de verre. Pour plastique et ali malamote. Vous comprenez? Makambo mana manso. Teko kamata. Exportation, c'est-à-dire importation de matériel et ko uta na mboka. Balobi, to na ba tuyau. Ba tuyau wana o ko supporter charge. To sala ngo en acier. Ba expliquer mon bébé na français. Est-ce que soki na lobi lelo fibre de verre? Na bumbu to comprendre fibre de verre en acier est-ce que acier on a to comprendre des alliages si kabiso bibendo to moni ba ko tia na ba forage na kisasa basaka ngo en acier te ba okenda ona wenze ya kalu fungula basombe bende ba ata matière nini basali ne bende wana te ba ko yebati nde ba pesi bino prix ya 5,000 mais wana batangi ba moni que et bende wana esengeli za na acier parce que acier ezali durable esengeli ko umela esengeli ko supporter tonnage nini et ali comment on appelle ezali permettez-moi le terme ezali unité solaire unité de pompage oyo basali pona ko supporter pendant plusieurs années tank wana to bidon oyo ezali likolo oyo ezali kokotisa mai bo excusez nga lingala eza mwa pasi ekoki kosupporte ntina 12 tonnes 12 000 litres d'eau oyo ekoki kokota sika soki boti yango na bibende na biso oyo au bout d'une semaine ekosala nini ekogumbama nayebi te soki comprendre que aléa wana nyonso nde batangaki bamoni que matériel oyo ezali approprié tosengeli kosala na yango et puis de deux soki oyo kokamata bacoût de transport kamata uta nango poto ezwi bato ekomi awa feke neti na choko bokamati boti yango na bacargo ebanda kokende soki mpe ekomi na chopo na Kisangani soki balingi batia yango na mboka mosusu moke kuna
et kamata motuke kende bongo bato bakotamona na biloko wana ba avion bakozwa kolia frais d'installation Motuna mususu oseki motuna mususu le Zulu oseki pona komona que dépense ko sala mawana yali ko matama pour wana alors ebelebe balobi est-ce que direction générale marché public ayebaki likambo na pesio yango na lobi investigation esengelaka tango oko sala yango tambola kenda pe yango balobi que no ezalaki nango cop appel d'offre ça la makité lo bobote pou on diga mo ngebini yango yo ano yali na autorisation spéciale et yali direction générale ya marché public yango yo les documents sont là donc ezala qui copté le contrat a été légalement signé avis de non-objection et Pessamaki. Ce qui va lobby que le marché va signer qui est en degré à gré. Voilà. Pourquoi? Tout ça qui est la période de Covid. Et ça qui urgence, l'urgence sanitaire. Batoni on soit à Tovandaki. Est-ce que tu as vu que mon kilimon dans cette urgence sanitaire ou pas? Le gouvernement va décréter même bissoa oh non pendant 4 jours, 3 jours, Bobi Mate Bokota Gombete. Tout ça ni ango. Si kabungu bato ba ki na Bumba. Bato ba ki na Chibala. Bato bazaki na Kalomba na babinji kuna noko na Marlon ye a motote balobi omboka ya na guerre ndene boka matambongo ebele boye na lobi boye nzale ali pe guerre nzale bomaka koleka guerre na kati na mokili surtout mbongo pe bimaki na procédure d'urgence yango bato bazolobela on a beaucoup de problèmes avec la guerre à Est mais na lobi boye le gouvernement je voudrais vous dire ceci ça c'est un débat dans lequel je ne vais pas entrer. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Nous avons 2 345 000 km². Bato bazana mboka na babinji ba bato te. Lokola to na guerre na Est, batika babinji bakufa. Batika balwalo bakufa. Batika baketa bakufa. Batika bangala bakufa. Bato wana ba bato te. Ça fait combien d'années que nous sommes en guerre et que le gros de notre budget, nous le réservons à l'effort de guerre. Le gouvernement le fait. Mais vous ne pouvez pas dire au gouvernement que Mbongo Nyonso kamatatia na effort de guerre. Bongo biso bato mosusu. Oya bamboka mosusu o tozali pe ba contribuable. Toye ko bénéficier pe na misala gouvernement te. Pour les ali kamoni. Entreprise en comme dans Silver oui il y a Mike Kassenga cousin à Nicolas Kazadi na un malien il y a mon rapide non pour commencer Mike Kassenga azali cousin Nicolas Kazadi te bazali bato na espace linguistique moko me baba cousin te et puis de deux ezali malhonnête koluka kokotisa Nicolas Kazadi na dossier oyo eli kaka neti dans un match à football, comment tu joues au basket boyer? Parce que l'autorité contractante n'est pas Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi est azali autorité à l'iko fouta. Mais mon ta signé contrat ezali ministre ya développement rural. Nicolas Kazadi n'a rien à faire dans ce dossier. Ba kotanga epwani. Ke asali nini? Et puis de deux, gouvernement va signer, c'est gouvernement Ilunkam. Nicolas Kazadi a le gouvernement ya Warrior, ya Sama Lukonde. Quel rapport? Ministre des Finances, on a scellé à la Gouli. Scellé à la Gouli. C'est eux qui ont signé tous les documents que vous allez voir ici, ont été signés par ces ministres-là. Documents, c'est-à-dire que documents signés, attestés et certifiés. Si Kabato ba lobby na bino na télévision, to fongola na permis. Bato wana makambo ba lobby. Ni motoya lobby na bino ministre a signé, ayebi même pas que ministre a zoko incriminé. Robota, azalaki ministre était na tango contrat et signamaki. Est-ce que ce n'est pas de la mauvaise foi? Nicolas Kazadi, ministre des Finances, n'était même pas ministre à l'époque. Vous l'incriminez pourquoi? Si ce n'est pas de la mauvaise foi. Elle y bateau, bazui dossier, pour ça la bango elle qui ba baby sa réputation na Nicolas Kazadi. Pour ba guerre politique et ali, ba yoki sokona ni tona ni ba ko la ba poste kuna, moto mosusu alinga remplacer Nicolas Kazadi akoma ministre na finance.
nda bengi alobi loba boy nga na sengi bango awat nazo senga lisusu boya to ça débat contradictoire ndeko Zulu pesa plateau Canal Presse bakoya na nini po moto bango batangi balobi alingete IGF surveillant. Oui, l'IGF surveille. L'IGF, c'est méchant. Mais l'IGF vient de signer avec la société. Société Steve. Oui, bah forage. Mais oui. Bah sineni. Bah yokani, bah livré na 15 juillet. Et puis dans le rapport, vous n'allez voir aucun endroit où l'IGF est mettre en doute prix. Mais bango sur l'année les mana bango contrôleur azo contrôler bino bozo kufa pour surfacturer. Mais l'IGF n'a jamais parlé de surfacturation. Tonima IGF, tonima bango. Parce que Alingeti fait bien son travail selon eux. Parce que Alingeti, c'est le chien méchant qui surveille l'argent de l'État et le contrat signé selon eux. Nous sommes d'accord avec vous. Mais Alingeti dit baïbité. Tony Malingete, Tony Mabino. Alors, Mike Chibangu, Mike Asenga. Mike Asenga, Wana Kaka. Il y a sous 3 millions et puis toujours une procédure d'urgence. 3 millions. Il y a 27 millions et on a eu Bakangaka et Namusé. D'abord, Mike Asenga n'est pas comme musée, n'a évité ce boyer la gaïwapi. Qu'est-ce que le babi le TV? Mais c'est quoi TV, le lobby, Mike, c'est quoi, on a lobby, c'est-à-dire, ce qu'on va foutre un bongo. Olé ma dessous. Nana bi que Mike Asenga kamara na époque Joseph Kabila. Akasi et lobby yo. Si kamoto ali ma dessous. Akamata ko ngiloba lobati. Ngai na yo to vandia ndeko Zulu. Yo na combien de net ndeko Zulu na yo to badi. Yo binga na no na 18 kilos. Tango to akuna côté wana. Batembelo ba elelo ba ba Marlon to tala bino. Si boye bokuti mukile c'est salama. C'est honteux. Les autorités doivent aider les journalistes. Tobi qui s'amoussa na biso pour prébi galeuse ma côté belé. Mike Asenga n'était pas connu. Mike Asenga a une époque ya Nyoka Longo. Aé Miki c'est on a débat ba yeba ki. Asala ka soki nini to yebité. Aé ko bima na époque ya Musée Kabila. Époque non il y a une époque ya Joseph Kabila, mon ami Mabouina, une époque à 5 chantiers. Bon Maïko bino bon une époque à Musée. Asala ka banzela bien te yango bakangaka ye. Kambela tout ça yango bakangaka ye. Banzela na ezaki ya mayuya. Sikoyo bokende kotuna Mike Asenga osala banzela mabe pona nini mais na dossier oyo toko loba. Na dossier oyo toko loba. Na ba enquête obiso to mener hein. Moussala et Salami Mala. Moi je vous dis que le journaliste qui a des informations contraires vienne avec. J'ai monté un documentaire dans le Tigolon de Zulu. Au comment on a un forage, on a continué à entrepôt, on a surveillé, bilok, on a société comme ça. Si on a un coco sabino, Tonine. Parce que même dans le problème, dans l'île, on a un débat en athée. La première fois qu'on m'a mandé là, vous comprenez le Rwanda? J'ai appris qu'il a été arrêté parce qu'il y a eu un conflit entre deux têtes. On va dire, Koufa Mamikondia. C'est quand on a là. Il y a la victime. Entre Katouma Mouanke et Pierre Lumbi. Mais alors, oui. Si ka soko balia ka mbongo na lobi kaka na ko kanisa poto yebe za ka ndengwana babina bino nzela opona kotonga yango eli 1 million bino bobimisi 3 millions moto sengeli kotonga bopesi 200 000 na sikatia 10 saka sima ati 2 saka sima nzele bukani bino bokamati bokangi pe mbongo bosengeli kopesa ye ya contrat ina bopesa ete ba memi bino bake kofunda bino mondele pour ceux qui te lobby bazouzi et puis na élément na soko landi ba lobby justice congolaise ba condamner l'état congolais. La justice congolaise n'a jamais condamné. Expliquez la justice congolaise a condamné l'état congolais. Est-ce que Mike Kasenga a été libéré en bonne et due forme? Papa Mokanda Yangoyo. Ah, reconnu que... Donc non. Investigation au Kenagin Tina Makambo. Mais oui, mais pas Balobaki Yangot. J'ai posé la question. Mike Kasenga a été libéré. Et il a été reconnu innocent. Il a été innocenté. Yango. Dans un document à prison centrale de Maka, la fiche de libération. Yango. Tanga. Sika. Loko la bino bolingi to lobake.
aibaki asalaki mabe bakangaki mais ngai na investigation na nga na kei amoni que bafundaki ye oui bakangaki ye c'est vrai mais akendeki kosamba pe bazuzi balobi ke bakoselaki ye makambo baliberaki ye yango wana na télévision toloba nini po mboka oyo tokomi na habitude pe on dirait elengi ya kobebisaka réputation na bato mutu wana aza moyibi mais mema bapreuve ya kimoyibi na ye omoni ke komaki ti na osome ya l'état c'est-à-dire dengolo baswani kuna likolo mais victime Mike Kasenga mais ntango bakei pa bazuzi bamoni ke problème ezalaki problème na bato na babwina bandeki kowela misolo nde moto abimi victime batiki ye na moto na biso tondima ke Mike Kasenga azali sérieux et kazalaki victime na bato na mabe na mabwina to bakazali moins sérieux de vous à moi de kozo. Allez, tous on a un contrat. Alors, que dit le contrat? Il y aura combien de fourrages, combien va se livrer, et ticalipé combien, et puis va installer na ba et tout cas nini. J'ai aimé votre question. Que dit le contrat? Ah, na webi sayo makamute oyo, ngana lali na loti, to ba souffler ngate. Que dit le contrat? Le contrat dit ceci. 222 stations seront livrées d'ici le 15 juillet. Au moment où je vous parle, 226 stations sont déjà livrées et 96 sont en cours d'exécution. C'est-à-dire bako sala yango. Tolobanine. Ce que moto a ya lobby que bako si a la biso document contraire, toi la biso et si ya kende ko filma moni ke bako si biso. Pour na kolobaka détournement ali alingete auto tangi tolobi azali surveillant contrôleur na mbongo na l'état à reconnaître que ba information bato ba pesi ezali véridique sikato lobani linde konangai. Qu'est-ce que nous devons dire de vous à moi? Bako salango na ba bitukani bituko ezali ya ko installer toi na Chopo Congo Chopo combien de forages? Chopo 20 forages ezali déjà réceptionnés, c'est-à-dire Chopo 37 forages, 20 déjà installés. Kassai, 33 forages, 20 déjà installés. Équateur, 35 forages, 20 déjà installés. Kinshasa, 27 forages, 17 déjà installés. Mongala, 25 forages, 20 déjà installés. Kwilu, 20 forages, 13 déjà installés, 7 et Tikali. Kassai oriental, 25 forages, 10 déjà installés. Et puis, enfin, nous avons Congo central, 20 forages, 6 déjà installés. Wana oyo elobina kontra. Alors, alors, investigation yangoyo, yakana mikanda, pesa ba preuve. Alors, Machibango, Babio, tu roules pour Mike Kasenga. Naza clair na question na ngai. Est-ce que rapport et investigation oyo balusi yango te parce que tu roules pour Mike Kasenga? Bon. Question l'équipe passe. Ce qui na lobby te bato ba loba na wangani. Na ina biso boye. Bato ba lobby Mike Kasenga aibi. Ba lobby aibi ni. Pas aibi combien? D'abord babi sur facturation. Parce que Nicolas Kazada zongi ça que sur facturation d'abord. Il y a on a lobby sur la surfacturation nali moto na Mike Kasenga te mais na PCO awa les valeurs. Au moni d'abord pour na ba pesa yo note oyo ba bengi avis de non objection. DGCMP a kozwa ba fiche na ba facture ba fournisseur na yo. Ce ko bina ko importer matériel ko uta Belgique, Européen, ça comment la société on a Belgique. Bon, on va vérifier. Mais oui. Bakotuna kuna. Est-ce que elokoyo libendo boteka ngo motango nakosomba pompi nange ko uta Chine, babengi bato na Chine. Est-ce que pompi na Chine tango basaleli yo mokanda, c'est-à-dire que l'état azwaki ndingisa ya ko contrôler pe koyeba makambo bino boyebisa ke soki ezali ya solo. Siko soki to ali na ba doute
Au fait, nous ne pouvons même pas condamner Mike Kasenga. Tout ce qu'il faut condamner DGCMP. Si nous pensons qu'il y a surfacturation. Parce que les lois de Kozulu, ce qu'on a fait, et ce qu'on a fait, pas Adrigo. Par contre, l'appartement, on a $1000. Mais même appartement dans les mêmes standards, so ok, il y a un $200. Il y a un Drigo a cher cher. Drigo a payé par rapport à la condition, il a accès à la monnaie, et à la internet, aucune réalité. C'est-à-dire les valeurs diffèrent. Quand on parle de surfacturation, on doit pouvoir faire des analyses sur le matériel livré. Mais quand l'autorité a saigné matériel, a monique va prix va PCA et zali à solo. Pourquoi vous voulez qu'il y ait surfacturation? Quelle est votre base logique? Moi je pose la question, bateau le surfacturation et zali. Base n'a pas référentiel, c'est-à-dire la référentiel de base c'est quoi? Et zali forage va ça na simandako. Moi je dis ce qui yangoana. La comparaison est biaisée parce que et là que le gouvernement a commandé yangote net na lobi boye. Ndeko somelanga mutuka. Oelingobi na somelo mutuka combien? $250,000. Yo gangi ata. Osomelinga mutuka ça. Ngana tunaki. Mituka zaka nango ba $4,000, ba $5,000. Mutuka nini? Benga mutuka $4,000. Aoyebisa yo catch. Ah. Si vous avez 250 000, allez vous avez Benz. Si vous avez Kamata, Benz, Kamata, Ketch, comparé à vous, nous sommes à limite. Il y a solo. Na Ketch solo longwa. Ok, aéroport Angelo, comment tu comment? Benz solo longwa, comment tu comment? Maintenant, il faut faire le choix du luxe. Mais tu vas me répondre à la question. Imaginer Tamboli. Chibango roule pour Mike Kasenga. Mais on a lobby. Non, mais la lobby, Chibango roule pour Mike Kasenga. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire. Bon, on a lobby. Toi, tu roules pour Mobutu Sese Seko. Na Panzi Angopé. Mais je dois prouver. Ndeko. Les journalistes, il y a Maël et Namboka na biso bato balanda ko belé. Pesanga i preuve moko na autorisé Oyo et la question que moi je roule pour Mike Kasenga. Alors, rôle il y a malien wana ezani. Ah, ya wana ndeso na répondre on a pesi au preuve. Rôle malien. Na lobby boy. Te kana kaka. Na lobby boy, soki na lobby yango. Na pesi rôle ya malien na pesi au preuve. Rôle malien. Bolandi hein. Bolandi le Zulu, ça veut dire soki na pesi rôle malien. Le malien n'est même pas l'associé. Au moins, il place Bazoko Sabino. Le Malien n'est pas associé à Mike Kasenga. Monsieur Samba Batili, je dis ceci. Ceux qui t'ont dit ces missions dans les je vais t'emmener voir Monsieur Samba Batili. Non, l'investigation c'est ça. Le journaliste, au moins, il y a un journaliste. La récolte, le traitement et la diffusion. Mais voilà Ndeko Zulu. C'est-à-dire ce que ngana yoki ke Ndeko Zulu a roulé pour Mike Kasenga. C'est que ça une démarche journalistique. Ndeko Zulu roulera pour Mike Kasenga. OK, mais c'est Mike Kasenga. Est-ce que Ndeko Zulu a roulé pour nayo? Il faudrait peser le pour et le contre pour avoir la vérité. Est-ce que bato o balobaki bakende kokutana na Samba Batili kotuna ye toyoki ali associé na Mike Kasenga na dossier ya ba forage et ali ndenge nini? Est-ce que bakende kokutana na monsieur Mike Kasenga, monsieur Oyibi peuple congolais pona nini la kisa biso ba facture ba fournisseur na yo to ba ko calculer ba prix ya ba forage na yo et ça peut ça kana la population 80 millions et demi ba ye koko sa population na lobi na bino nazo ganga nazo senga moto ali na ba preuve ndeko moka komeli ngai atine linga forage na ye abi mais non ngana na ba forage on a tosango na ba 10 000 awa na bi y a pas de problème sikoyo to kamata kaka forage na yo omoni biloko wana tche likolo eza combien oh non ndenge za wana ekota ta ba 2 tonnes na mai pona olongo lango. OK,
Ok, non, on a Mboujimaï. Alors, il faut foutre Fred, cargo, tout ça. Basali style moko na babiloko moko ça dit ba fongola yango pe bakanga yango pour ne permettre au moins que étude la faisabilité salamaki mais babido ya minene to komema yango ndenge nini alors ba créer yango ya ba palette nango ba wi ko fongola ba wi ko rassembler ozo comprendre ngai c'est dit to comme d'abord ce qui le ba na expliquer ba téléspectateur bien bola ngai pardon mo tout ko ça ka forage bon on a rendez à monene aussi ça la forage bateau qui ça c'est belé ça forage on moto rendez à monene moto kana pone longo yake ne bikoro ça dit biso moto imagine to kena onde ni na bikoro to imaginer quelle souffrance bateau na ba nango pour na matériel ya forage on a ekoma na ba mboka o esengele ekoma na ba chopo wa ba mboka nyoso na ba kasai na ba bene chikulu kuna mituka ne koma kuna rien que le transport ya mutuka Batiangona fret et Bandakolongwa, Batiangona camion minene. J'ai vu des camions là-bas, je vais vous montrer le documentaire. Ba camions à minene ba bengoni. Biloko tombo la ba poids boyko tsana motuka. Ba grue hein, c'est-à-dire ba camion à grue. A sombi, yango zebele kuna mona au moins 10. C'est-à-dire au kamata motuka na monene kamati ba charge na minene ke kamati. Et banda komata wa ezo ba cargo ekenda et banda okena ba mboka pona osala ba fourage. Mais eloko peso ba okamwa Mike Senga, il rebondit encore. Hein? Il rebondit encore. Alors, quand il avait bondi, là il rebondit. Quand il avait bondi là. Pour battre Mike Senga n'a jamais les sous dans ma forage. Mais je ne suis pas en train de le défendre. Mais ce que j'ai découvert dans mes investigations, c'est que c'est la cahier makambu, c'est-à-dire même ça réputation ya moi na mobile ya batu na mboko ya papa ya batu excusez-moi na mboko pamba na uti ko la kisayo awa yango libération yango document bon ndeko zulu tango zo tuno simi document na maboko bato bakanga kié ba meme na bazuzi basamese ba bien azali innocent to continuer kaka kondimake ali moto babe to reconnaître que to senga e pardon pour bakosaki biso soki bato babimisa makambo na ba etaloike bakosi pour quel but bakosi parce que il y a un combat politique entre deux adversaires elle na moko akoluka comme ministre na finance ça la clé té na boy ça pour on a la publicité après boloba azamuta muta zo dépendre de tel mais le roi la leli ya ngombongo té na koloba moko na bato bakobunda moko alinga comme ministre la finance alinga longola Nicolas Kazadi ba longola Nicolas Kazadi batia yi pour on a kangi monoko. Mais comment, parce que moi j'ai lu communiqué de presse et ministère de la Finance, il y a eu un fonds où ils ont logé dans une banque commerciale et fonds est sous la surveillance. Il y a IGF. Mais comment yomutozo ozo kengela lopango ozo belela so muyibi nani abeli moyibi IGF na beli moyibi ah bon est-ce que bato wana yemta za surveillant na biboye est-ce que bato wana ne balobi ke IGF abeli moyibi to bino boyoki IGF abeli ngai na se référé na communiqué il y a ministère de la Finance signé par son directeur de cabinet et lobby qu'il y a un compte qui a été logé dans la banque Moko sous la surveillance il y a IGF mais comment expliquer que IGF est comme le basso que va détourner parce que ngai na yo to yebi que communiquer moko ya suka bauti ko bimisawa IGF andimi bato oyo basa misana bango basilisa yango pe ba livrer matériel qui moyibe le double face en Mozandeni boyokani susu na bato wana que le 15 juillet ba ko livrer siko a so to lingi to sa musa malamu to boya ko spéculer to tuna IGF. Voilà ce que font les journalistes parce que maintenant si nous donnons des opinions nous allons donner nos opinions à nous. Mais pour que nous donnions nos opinions, nous devons d'abord écouter l'opinion de l'IGF, que l'IGF nous dise pourquoi. Bah, salibongo. Ensuite, tu vas analyser. Mais ce que tu as saliboé, tu as spéculation. Oui, mais que l'on est tellement maquillé les mecs.
Maïs Chibango. Est-ce que vous croyez maintenant que le 15 juillet, Mike Kassenga repère sa biso forage? Moi, je crois que... forage na biso. Non, moi, je n'ai pas à croire. Ah, est-ce que repère sa biso? Moi, je n'ai pas à croire. Moi, je me base sur les documents. Je ne travaille pas pour Mike. Mais en tout cas, ce que moi j'ai entendu de lui ou de sa société, quand il y a eu discussion, on a juillet, on a mai, on sa maille. Ah, donc mois prochain. On sa maille. Après, on a filmé. Tu vas, minute est tellement rapide. Il y a 45 minutes, on a la 4 minutes. C'est pas comme ma question, il faut ça la rappeler. Parce que bien sûr. Il y a une investigation. Est-ce que vous voulez pour Mike Kassenga? Non, on a roulé pour Mike. Que les amis me comprennent bien. On a roulé pour Mike Kassenga. Mikanda, il y a pièce contre pièce. C'est-à-dire Mikanda, on a roulé pour Mike Kassenga. Oh, Mike Kassenga, Azamuibi, Bakangaye. Na la question Mike Kassenga ba innocenta ye ba kosela ke makamba l'état kutana nyongo na ye bon sikoyo muto bino l'état bwana nyongo na ye pe ba condamner bino boko futa ye nyongo na ye pourquoi to continuer ko zayene makanti mabe to senga ye bolimbisi to bebisa réputation na ye pamba. Alors amis téléspectateurs, Maïs Chibangu a boyé avec Mikanda à l'appui. Boya qui n'a pas d'investigation. Mikanda est boyé. Maïs Chibangu a la question Mikanda est boyé. Mikanda est lobby que les journalistes bino monaki bakosaki bino. Ngaite Mikanda est lobby. C'est nazo ba na téléspectateur. Les journalistes ba lekaki na télévision bakosaki bino. Pour bakosi bino contrat ba signé na gouvernement de Warrior T. Contrat ba signé na gouvernement ya Ilunkamba. Bato bango batangeli bino na télévision bazala quitté. Totika, M. Nicolas Kazadi, qui fait un bon travail, Totika est Azala tranquille. Djibam, on a plus 2 minutes. Conclusion. Conclusion, Ali, que le gouvernement nous aide à ce que Mboka na biso, Mosa na biso, na kati na Mboka na biso, Mosa na biso na presse, to bongisa yango. Et baby Nzala. Nzala bomba journaliste belé. Parmi les politiciens, les politiciens, les rebelles, pour discréditer le gouvernement, pour discréditer le chef d'État. Parce que comment on est surtout bon monde? Le discrédit est jeté sur qui? Soyons sérieux. Parce qu'il ne faut pas venir dire non, mais c'est une honte. Je le répète tous les jours. J'ai dit au ministre Mouyaya, nous sommes, nous de la presse, infiltrés par les Rwandais. Les services rwandais, nous sommes infiltrés. Ils payent les journalistes, ils payent pour détruire même le travail que le ministre fait. Le travail du président. Chef de l'État Bimiawa. Toyoki Yangote. Chef de l'État Zawap. Pourquoi on Bima Boya Lobé l'autre? Ah, chef de l'État, moi, na maman legi na bino. Ce qu'on soit accueilli, à cet homme, un problème privé, mais pour ma santé, non, na belaki. C'est-à-dire niveau de non, soyons sérieux. Nous voulons être ou devenir un pays développé. Au moins, bateau va aller développer. Bateau va avoir preuve na mikanda. Ce que tu lingi, tu bongisa mboka na biso. Ce que tu bino moto aibi, c'est une preuve. Donc, toi, c'est là le 15, toi, c'est là le 15, bateau va forage na biso. Il n'y a pas eu de détournement à maman, il y a forage. Et puis Nicolas Kazadi n'en est pour rien. Nicolas Kazadi n'en est pour rien. Monsieur Mike Kassenga, en tout cas, permettez-moi de vous le dire, n'est pas un voleur. Parce qu'il a été accusé abusivement, il a été libéré, il a été en justice contre l'État congolais et il a remporté tout le banin. Ce qui me dit que, bon, le roi n'a pas une vérité. Le roi, pour moi, il faut être négatif sur Moutou. Mais comment est-ce que nous pouvons magnifier nos valeurs positives? Comment est-ce que nous allons inciter les hommes d'affaires, les investisseurs à venir chez nous? Quand ils voient que nous-mêmes nous torpillons nos propres frères qui essaient de faire quelque chose pour nous, soyons sérieux. Les chefs d'État au Tambola, c'est-à-dire que le gouvernement va faire des efforts d'investisseurs. Mais tant au gouvernement, non, tant que investisseur, moto azui boyer, azui marché. Pessier avis de non-objection. C'est-à-dire que l'État qui a vérifié le prix. Mais bino na balabala bomoni que à surfactura qui paie ba magistrat ba bengisi moto wana. Mais comment ba to libanda ba kozabiso au sérieux? Parce que
qu'il y ait surfacturation ou pas, M. Mike Assenga ne peut pas être suivi ou poursuivi. Non! C'est l'État qui doit être poursuivi. Si aujourd'hui l'ANR doit suivre le dossier, si aujourd'hui les procureurs doivent suivre les dossiers, les procureurs doivent demander des comptes à l'État congolais qui a signé pour le compte du Trésor public. Mais Mfonde présent à cour à cassation, je crois, à Outo Bimisa, réquisitoire, bureau technique de comptes, qui est sur le terrain, va vérifier, va forage, à moi, ce que Zali. Il y a un lobby. Makameko Moussika. Il y a un lobby. Sikoyo, c'est-à-dire que Bobina Moussala na IGF. Nous sommes dans une contradiction totale. On m'a dit un réquisitoire. Na lobby na moni, on a lobby boye. C'est-à-dire que Mbokoyo, Nzamba Sunga Biso, Tozonga na normal. Tu vois Moussala IGF yani. Moussala IGF, c'est-à-dire Batoana, Babi IGF a kosi. Pour bako convoquer M. Mike Assenga. Mais M. Mike Assenga a un document oyo. De vous n'avez pas de comprendre. Et l'ineti, otindi moi sinon na wenze. Akene ko soma madesu. Akuti sa koma madesu 1000 francs. A elio yo boyi. Obi moi sinon akosi, mais olamba ki madesu liaki. Pe yo sengi bakangelo mama na wenze, e ko justifier pour na tseki madesu 1000 francs. Ou normal. Et après vous allez penser que les autres pays ou nos partenaires vont nous prendre au sérieux. Tokoma quand même, c'est-à-dire mes chers frères, Tokoma bateau, arrêtons. Investigation contre investigation. Arrêtons. Merci, merci Tibangou. Merci d'avoir reçu sur la télévision. Amis téléspectateurs, rediffusion lobby dimanche 7h30, numéro Moussoussou, samedi prochain à Sembo à 21h30. Merci d'avoir reçu la télévision à travers YouTube à canal qui télévision. Bolandi Bisso sur Analogie, sur TT, sur TNT, BlueSat, StarTime et puis sur YouTube. Botika la malam.